congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Merci encore une fois de plus à tous les téléspectateurs fidèles du Congo Dialogue, surtout à vous tous qui aimez cette émission de si grave. Donc c'est une présentation de votre humble serviteur Kagrave Songanzi, la number one. Quant à moi, je tiens d'abord à remercier Madame Francine Ngembe, car c'est grâce à elle que le monde entier bazota la biso, c'est grâce à elle que batu belé pe bazu misala, c'est grâce à elle que batu misuso bazaka informé bazo opportunité aux ala informé et nakobo sanapete nako remercier Darby Matuka qui a été toujours fidèle à son poste. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai eu quand même l'honneur de recevoir un artiste, un artiste, mais na caché mususu to yebeli, to na chapeau mususu to yebeli en tant que molobeli. Il y a groupe ya munene où ils allaient patrimoine ya mboka na biso RDC et oyo to bengi na komba viva la musica oyo euti ko connaître pas si mingi tisiko donc douleur wana ils a toujours na mitema na biso. Par là déjà vous comprenez que donc il s'agit bien de Jean Gomer qui est avec moi. Bonjour Jean Gomer. Bonjour, Kagrave. Jean Gomer na sepel mingi na yambio depuis que papa kufa ki tozwa ki tan ya solate sango boni. Sango toko loba mambo ba sango te mais tozaka parce que mokile sala maka bongo. Nzambe yemo ko mutapesa ka nzambe yemo ko azwi. Nde biso mande totikali boye bana bitike ba orphelin nde tozaka na temps ya orphelin parce que vive la musique, famille nyonso ya vive la musique, bana Congo nyonso, bana Afrique na monde entier baza bouger na perte auto connaître ya papa Wemba Shongo Wemba Dio pena kikomba Presley Fulangenge Bakala Diakuba maître d'école notre père coach donc papa tikibiso yango mona moyen eloko la koloba pe zanango namonyo lati boenet ningo lati zakaka nini za signe to ezali eza commencement ya misère to ezali nini au juste façon ka lati boe na bato bazotala biso oyebi ke toza na circonstance ata batutu bayebi wana wili opele la mutati ndelanga eza fashion mais fashion eza orphelin nde toza na problème eza eloko moko ozomona bo orphelin ndingo mona ba orphelin akola te loko penza ki ya ba mona yeba mona yete eza sika mais wilo pele la tindelinga lokola oza orphelin eza style ya mikolo bato ba yebite ba yeba na lati orphelin ozo mona ndinga eza boy orphelin na biloko papa pesa nga eze belé mais eza sika na balusi yango mobimba eza mobimba mais orphelin fashion ouais fashion donc parce que balobaka pona relaxa circonstance ozanango soki bozana matanga batala kana ndia elateli na bino et lobeli na bino et tamboli na bino et vandeli na bino lokola to na matanga papa bien sûr que to lexa ba 40 jours mais temps yo période mobimbama tozana perte ya mutu ya munene do to yebi ndeni ni tokotika pasi yango te. OK, merci. Place yango na linga pena to koma ngwana parce que na minute boss Scarpa na côté anga mbukuna boss José le monument vivant na bosani pété boss Fogis baron bazana Angola bazana posa bayeba after papa Wemba nini ezali préparé en coulisses to yo que il paraît ba réunion et salemi bosali structure asika na katuana na ebité Jean Gomer ozaki pe na kati ya réunion au bakota kito yo ozaki libanda masolo. Normalement réunion et salamaki jeudi malheureusement nga nazalaki na montage ya clip o ya Nzembo ya Congo orphelin wana parla to kolobaki ba écarté te nazali na j'étais invité mais lokola nazalaki obi marambo ya technologie zalaki mais ba pesa nga compte rendu ya réunion salamaki très bien pour na koyebisa bato vive la musique ndenge toza kaka mobimba nde tozali mutu azali responsable numéro 1 ya vive la musique eza mama Amazon mère Amazon mama Rose mutu aza kolo vive la musique yende numéro 1 à part mama Amazon
toza na direction ya Viva la Musique kande papa mbatika kibiso tozo zala mutu na mutu aza ko sala misala na ye wana nde na koloba ndeko moni batu net na babibali nde toza bo directeur na biso akufaki BGB sala mutazaki directeur na biso akufaki to kundaki après papa nde ayiko kufa to tikali na Senado azalaki sur le plan artistique mutazalaki côté artistique tozalaki na Kadusa ye azalaki makambo ya kotala kaba musiciens ils ala ba répétition ils ba concert mutazaki kwa encadrer ba musiciens toza nga Jean Gomer naza presse mobimba Viva la Musique et puis naza qui porte parole personnel privé à papa wem makambo ya presse talinga et puis na bande ko mususu oyo bazana makambo etali marketing et banda toza donc structure eza mais chef d'orchestre na biso eza Mbuta Tosha Fulankanda mutaza chef d'orchestre ba musicien na biso nyonso bazali oyo bakendaki na papa na Abidjan to baba na malongi to tikalaka na bango po tolongolaki komba mana bana malongi biso to komaki Viva la Musique na ndenge ba pompo ba eko réintégrer orchestre na ba bendo toza ensemble donc mouvement mutumo kwa longwete toza ensemble pe to lobaki photo kende très bien ton même mouvement na biso pe toza na milliers ya répétition kaka place papa tikaki biso na Massimani numéro 9 dans les sièges attend tous ici émission tozo kene na répétition. Oui, ben Jean Gomer, au moni makamandule na ndenge to bela on mboka na biso parce que histoire bena qui a orchestre vanda déjà pataba OK jazz lelo 60 ans Franco Lombo Makadi les grands maîtres personnam akenda tika biso toyebi façon nini viva toyebi façon nini OK jazz tikala parce que na masolo bena ndule ceux qui ozolinga netike makambo kende. Je ne crois pas, bien sûr, maman Amazon, c'est la femme légitime, il y a papa Nabiso, mais Azali Ndoulemante. Hein? Donc, Batumisu Souana, oui, bien sûr, Bazana Bango, mais au moins, côté pénal leadership, maintenant que donc, tout pénal Oyo, Akamba Viva Lokola, ils ont lisanga ya balanganzembo bato baimba kitoko. Il fallait musiciens à la main. On dirait batuto tangiwana na mona batosha bazara bato ali solo sima vesenado akomakanzembo donc bato wana les restes les gens là ben on dirait maintenant que donc ba musicien parce que moi j'aurais voulu peut-être que non beau pour na musicien moko parmi bato bazoyemba bazé belé ba musicien au papa matiki pourquoi ne pas donner la leadership il y a bino hein bino tout ndenge botika na ezana maboka musicien parce que grave bana kisasa bana Afrika bana monde entier bolandanga mutu azana mayele afungula mato ya yoka Viva la Musique autozo sala ya lelo ezali susu groupe musical était ndenge bozako mona ba groupe musicaux ezozala et comme entreprise ndenge papa atikaki yango eza de génération en génération lokola ya tikeli biso eza entreprise maman aza responsable numéro 1 ya Viva la Musique alors ndenge ezali zwaka ka ndenge za kaneti ba société lokola ba Bralima ba société lokola ba tolobake ba société ndenge nyo société na tangi ba kombo uzanete na usala bango promotion so établissement nyonso société nyonso ekozala ukomona batiaka PDG à société wana leader ndozolo kawana PDG à société ce qui a sali peut-être par mandat et l'équipe a changé mais société tikalika intact net Marsavco ukomona mutoaza peut-être Marsavco mutoaza batiaki PDG à Marsavco ba repese temps ti alongwe société côté à l'intégrale oyo akolongwa oyo a remplacer oyo akolongwa oyo a remplacer papa ye moko alobaki ki orchestre na ye eza orchestre ba leader ba komo na ye yaza formateur des idoles aza fulangenge aza mutu oyo alobi maître d'école aza notre père alobi lisusu avant Yakufa kombo alingaki abimisa na album ya suka oyo alingaki abimisa oyo ya de génération en génération coach c'est-à-dire yé aza asalama pona former batu asalama pona ayeba ko encadrer batu alors lokola na Viva la Musique alobaki eza orchestre ba leader donc ba musicien nyonso ba Viva la Musique biso tout batu ya Viva la Musique toi ba leader ba chanteur tout baza ba leader ba artiste ba guitariste ba tout oyo ponga na Viva la Musique naza porte-parole et chanteur parce que ngana sakinzemba ke mafumbe to yembi na papa wemba to tamboli pe ata na ba pays étranger to yembi na ba concert to zo yemba partout ngamo ko kutu na kati ya Viva la Musique na sali banzembo nanga andiora Viva la Musique ndenge ba ilokato azako sala redi amis na landier ngana 36 chansons
mais nasalaka na munoko mais on dirait Yorana te hein non awa ekoleka te ezoleka na sankuru na batetela pe na poto pona kuna parce que ya lobi mutu nyonso aza leader. Alors il faut ngana respecter parole naie avec orchestre naie ya ba leader, il faut na prouver que nga parmi ba leader aussi te ngana za leader ngana bimaki na présence naie leader na Sankuru na province ya Sankuru Jean Gomer na beti 4 stades ba image elika na ba RTNC partout na za na ba musicien na nga et puis na bimisa même pe na Chipoi ba même nga pe na Chipoi ba mambo belé et puis na roye sabino pe ba musicien kudu na bimisa kaka nga comme leader na Sankuru. Dès que tu vas devancer déjà pour toujours qu'il y a na délégation bien que tu vois que le belango après toujours il y a une délégation à Sankuru mais na faire devancer des oyo na format na jeune fille on na ibaka na yo bon na internet na jeune garçon mususu na format bango basi ba les cas. Alors pour na kolobaki vive la musique muto à cause la leader comme leader mutu nyonso aza leader mais eloko bozo luka ke leader oyo ako frapper oyo ekozala ke toujours beta concert bazo kende kotala ye botiki la biso temps tango totika libiso moko toza biso nyonso ba leader tozo kota na studio ou tozo sala mosala na biso tokobimisa banzembo tango tokobimisa banzembo boko sentir penza ke nzembo ya kingandi nde omoni ndenge toza na ba chanteur toza na ba bendo toza na ba pompo toza na ba kanje toza na ba jole no baze belé toza na ba wadire muto abimisi nzembo era ko yemba to era ko sala nzembo na e frapper mboka mobimba bato ko bana ko landa yina nzembo na ko pesa bino exemple moko frappant tango papa wemba azalaki na viva la musica azalaki ye na ba espera kisangani mais lokola bazaki âge à peu près âge moko bien que papa mazaki chef d'orchestre espera moko azako zwa neti moninga neti ba moninga neti azako tempérer trop makambo ya chef te ba bebana ki na papa ba bunda na ko bunda na espera mais tango espera salaki nini beloti papa mbayemba kite tango espera salaki beloti na vive la musique ayembaki yespera ayembaki na debaba ayembaki na kestere mene ayembaki na nini dino yongo bayembi 4 mais beloté frappa mais na kati ya vive la musique leader ayembate na leader peut a profiter à comprendre pendant que non espérant zaki compétent zaki compétent et à contribuer peut espérer à contribuer qui na vive la musique et ça qui peut succès à vive la musique et par là qu'est-ce que tu veux dire par là ba musicien nyonso tozali ya viva la musique au tozana bango oyo ba chanteur na biso oyo ba guitariste na mutu nyonso akosala œuvre et ko frapper bato soki mokili ba komo yemba ba komo luka yende leader biso tokozala na sima na etan wana yende ye penza na temps wana ye biso tozala sima na ye parce que nzembo ya bimisi yango ememi bato bobenga viva la musica na nzembo yo bendo abimisi na nzembo pompo abimisi na nzembo wadire abimisi na nzembo yo merci wana ndesko to komolanda kete mais biso tout photo tozela alors album wana ye amemi yango tango to kosala deuxième album moninga pe akobimisa pe eloko mususu pati pacheko ayeko bimisa eloko moko po bato tout oyo tozaki na bango ata basaki na kozonga kokobima lelo oyo tosali viva na bato bakendaka po toza lokola ndenge on a 13 alaki mutu nyonso aza na posa ya kozonga na viva azonga tosala eza entreprise na biso. En tout cas, merci beaucoup Jean Gomer. Maintenant, on a autour yo ozaki pembe na papa Yemba parce que na minute ya Willy Moucheni nana boté pas président Gilles Maswa bavandi bazana posa bayoka ba vérité ndenge zolika Dalfi Kabambi. Na autour yo boye. Na autour yo est-ce que na autour yo boye. Tant vous bandez vanda na papa Yemba ne parlait pas il y a mutu o akoki kotika la na vivre après départ na ye. Atika atana ma solo botika robeta ngote. Mais Papa Wemba aloba d'abord ok orchestre naie eza orchestre ya ba leader ye aza formateur des idoles aza fulange non na ndenge pena ke ya ndenge pena etikala ke mutu alobi ke non nga après nga Jean Gomer mwana nanga to mutu boyende mutu ako hériter yango chef d'orchestre ya pesa eza ntosha fulankanda mais ye aloba kite ke soki aza ata na malade ata te chef d'orchestre tosha fulankanda Toucha, Moutan Toucha, bassiste na biso. Alors, ba chanteur nyonso,
ndenge bazali awa po nakoloba monete ya babendo pompo au moins to beta ki moi ba concert tango azongaki avant papa né passé tozaki na ye na Freebox tout le temps bendo aye kozonga na beta ata concert mon côté papa ki wana moyen ya ko chat bendo na makambo na te pour ko ya ko lukela mwana batu ba problème oyo taliete na bato oyo totikala ki na bango bana malongi oyo to ikokoma to longoli komba bana malongi surtout vive la musique tozako dépendre na chef d'orchestre nyoso kaka Tosha Flankanda. Alors, ba chanteur, oyo batikalaki, mutu moko papa aloba kete sunga nazate intelte. Bango tout bazaka ka batu bazo sala mosala. Mais loko la papa ke nde batu bazana posa ke loko la papa nani boko pesa. To pesi kaka chef ndenge papa atikaki, ba chanteur mutu na mutaza leader asa l'effort ya ko convaincre batu kete papa mbati kinga na ngenge. Merci. Maintenant je vois ba répétition déjà bandi lelo mardi, bo bandi ba répétition. Je ne sais pas moi na ba répétition na bozo bo bandi déjà préparatif ya kosil sa de génération en génération. To album asika po yo pe na moni déjà au sali au misinzembo na yo Congo orphelin étiqué. Hein? Non, nga ya wana bimisi nzembo yo. Oui. Nga d'abord na sali ba humanité littéraire. Na sali na ISP na sali option section ya nga na sali na ISP na sali français linguistique africaine. Na zalaki na makambo ya pédagogie appliquée. Tango na moni papa wemba tozolela papa wemba mais gouvernement congolais bakomi papa wemba Congo orphelin na ba pancarte nyonso bachaki bisika nyonso bachaki elongi ya papa. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que l'État voulait dire. Et puis ata bato ba yembi banzembo po na balela papa peut-être babosana ki likamwango lokola nga nous na saki littérature na salaki makambo ya ba genre mineur da ba genre majeur na yebinde ni soki osali dissertation eloko moko to osali narration eloko moko surtout na dissertation balobi bakomi papa wemba Congo orphelin. Ça veut dire quoi? Ça dit beaucoup. Et puis gouvernement bato bakomaki eza teke biso vive la musique to famille à papa wemba to komiango eza eloko eza mukuse une courte phrase mais ezoloba boye ezoloba ebele Congo orphelin. Ça veut dire que pour na ozala orphelin na vie il faut perdre papa to faire perdre maman. Mais pourquoi gouvernement balobi Congo orphelin? Pour na koloba ke na place sur le plan artistique, sur le plan culturel, papa wemba azala ki père. Azaki bena père. Et père. Alors le kola Koufi père ya artistiquement ya culture congolaise a Koufi yango Congo et commis orphelin. Yango na bikete papa biso to commis orphelin Congo orphelin, c'est-à-dire na vive la musique, na famille na biologique, na bana Congo tout sur le plan artistique na ndenge au pesa pour les 90%. Il y a des musiciens congolais. Au moins que tant papa wemba jour papa wemba kufaki grand frère nanga Koffi Olomide a l'équipe na télévision et puis à reconnaître abi ngai muto akufi c'était grand artiste na musique ou to perdre. Alobi liwa ya papa wemba et ça lié pas si personne n'a cru que on n'a pas cru que les lo ya kufa ndinga kufi boy. Maloba no répétango pour papa wemba ne plus ou soit tant que papa non pour na koloba parce que quand papa wemba était en vie Koffi Olomide na papa wemba non mais ça en réalité Jean Gomer tu es sûr que tant papa wemba zaki en vie ou que koloba boy nazoloba nde nazoloba tozaki na yepe na matanga ya papa Kester Emeneya tango akufi papa wemba abengiye abi nini général musique congolaise ya wenge olieba loba wenge langa to wenge empire to wenge ok jazz balobi wenge musique extra musique na Braza balobi extra musique. Ça veut dire que na ba artiste actuel papa wemba a sali contribution pe baza reconnaissant na contribution ya papa wemba na ba groupe union sezo régner yango Congo eza orphelin. Yango na mona kete lokola Congo to komi orphelin papa wemba ake ngai titre na kopesa na nzembo eza kolela po na komona grandeur ya papa wemba. On n'a pas cru que azana dimension ya ba Cicéron, azana dimension ya ba Elvis Presley, azana dimension ya ba Michael Jackson, azana dimension ya ba net na Afrique na biso ba Nelson Mandela,
aza na dimension ya bato lokola donc ba grands auteurs neti o na yembi neti Léopold Sédar Senghor neti Kwame Nkrumah awa na Congo bapesi na dimension ya Patrice Emery Lumumba na dimension ya nini Laurent Désiré Kabila abi grand officier au rang des héros nationaux, grand officier au rang. Il est grand officier, mais au rang des héros nationaux. Grandeur wana lokola Papa Wemba atiki biso. Congo to komi orphelin, nga na moni ke nzembo na kosala titre ni na kopesa. Pona lela papa grandeur na to yeba kité. Oza na grandeur ya munene parce que tango Papa Wemba sali na États-Unis. Congrès aux États-Unis basali une minute de silence pour na diwa Papa Wemba. Ezala na sport. Par là, on comprend que Papa Wemba c'est un grand artiste connu mondialement parce que personne ne peut l'ignorer. Et puis na Congo orphelin wana na balusi pe na lakisi ba par bilongia Papa Wemba bon mwana na ye jeune âge na ye moins de 10 ans jusqu'à dernière image na ye oyo akufaki. Na lakisi grandeur ya Papa Wemba na Congo orphelin muto tozo lela c'est pas n'importe qui. Alors au salon au tekango to au salon ka pona o leli si na côté kate. Alors message de la véhiculer nini parce que Congo ils alika Kinshasa te donc c'est partout bandego bazana ba province ils auront peut-être besoin ya kozwa pe kozwa nzembongo je sais pas comment est-ce que tu ba pesi mbongo ya kosala loko eza présidence de la République. Na ye na présidence de la République ngana bango moko ba benginga Jean Gomer lokola ba yembeli Papa Wemba na ba minoko ya mboka nyoso aza mutetela est-ce que yo yemba na Papa Wemba ke mafumbe okoki kosala œuvre moko oyo batutu ba yoka na kitetela pe oloba makambo na nzembo ngana yemi na kitetela ndambo ya français ezali ndambo ya lingala ezali poto yebisa batu qui était Papa Wemba na lakisi pe grandeur na ye azalaki chanteur, auteur, compositeur, azaki na voix ténoriste et puis sopraniste. Bato bayebi sopraniste te. Yango alobi atana ndako na yatiki a commis soprano de Gilles. Sopraniste c'est quelqu'un qui chante au-dessus likolo ya ba ténoriste. On est tolo aza ténoriste. Mais mutaza au likolo ya ba ténoriste ndé ba azo sala soprano, aza sopraniste ndé na ndako na ye a commis soprano de Gilles. Merci. Ndenge bato bazotala biso lelo ils auront aussi la possibilité à kotala clip nayo comment on nzembo nayo ndenge nini ezokende ba comment on appelle ba personnalité on na cité ba comment on ba image ba Cicero et kozala kuna siko na kitete la vana comme na dernière question na biso mon message yelele papa amande dele papa yelele papa amande dele papa yelele bakula amande dele papa c'est-à-dire oleli singa tozo yemba nzembo ya kolela alobi papa olelisi biso olelisi batu nyonso ndenge tozo yemba wana nzembo wana na yebisi batu eloko eza wana kaka ndenge alelisi ba konzi ya Congo alelisi ba jeune fille ya Congo ba jeune garçon ya Congo donc toute une génération papa alelisi batu nyonso ya Congo vraiment merci beaucoup merci Jean Gomer alors programme na bino okinde loja ezali ndenge nini puis ba répétition ndenge bandeli à quand sorti pe album poto clôturer déjà émission na biso lelo grand merci surtout na batutu bazota la biso na loba toujours na bi grand merci na ya Willy Moucheni parce que tango code lobamaki et équipe tozwaki grâce kaka ya madame Francine Gembe yende mutazo sa po makambo ezala zala boy. Merci nako epesa d'abord remerciement na ngai ici la rateti na nzembo na pesango na président de la République na biso azui charge d'abord naza ko remercier d'abord gouvernement ivoirien de basala ki pona likamezuela ki biso pona matanga papa à partir à Côte d'Ivoire na Abidjan et awa ndenge président zwaki en charge matanga papa et azui chaîne nationale donc bazui chaîne nationale 3 jours d'affilée du matin au matin et puis na ministre ya média ou
oyo papa Lambert Mende oyo azalaki yende chaîne na mama Vivine mama Nicole Dibambo oyo aza ADG à RTNC na ba ensemble ba animateur et tout na ba animatrice ba Ipo Ipane ba Oxygène ba Po Ipane ba Mamile la ba Dieudonné Yangumba et puis pour na Sankuru naza ko remercier le sous na bosani ko remercier tango papa akufaki nazaki na contact na présidence à partir ya papa Moïse Ekanga papa Moïse Ekanga mutu naza ko communiquer ba mutu pe bangonde ba pesi voix poto zo moyen ko sala loko à partir ya présidence biso tozo kende na Sankuru grâce na présidence de la République loko la président bito sali matanga awa président de la République abifo bokende na mwasi ya papa Wemba ti na Sankuru ti na Dongo na Lubefo ero tozolo baboy basali monument papa Wemba na village natal na ye ici na ki Jules Chungu Wemba dio bakomi ndenge basala ki monument ya Lumumba na village ya Lumumba lokola bango baza na ra ya ba héros basali monument toujours respecté bongo voyage tozo kende samedi groupe tozo kende potozonga mardi parce que tozo kende to kitana Tchumbe les mêmes samedi to quitter avant midi na Tchumbe to le quitter na village ya papa Wemba to sali nini ko fungola e bandeli bato ba mokola sa bato monument mama Amazon muto akolongwa rideau pona monument ko coupire o o ya riba mama Amazon muto akosala et to kende délégation à vivre la musique famille à papa Wemba nyonso ba okende biologique to okende na ba konzia ba tetela bana ba ministre nyonso ya ba tetela ba député ya ba tetela ba sénateur ya ba tetela na ba notabilité ba homme d'affaires ba tout. Merci beaucoup, merci Jean Gomer. Wana to okende numéro ya téléphone bato ba kolinga pe ba joindre yo ba na poto po bazana bango ebele na mona ba Olga Blanche Nessioy na mona ba Yulundikisa donc na mona ba Maïssa Juive Noire donc bat basé belé bato ba kolinga ba contacter ba Dalfi Kabambi Nangola boss Fogis na poto lokola ba Gile Lokenye lokola ba Eveline Djembe lokola ba Willy Opelela lokola ba mama Ikanga lokola ba papa Marcel Loembe 00243 998 420 625 00243 998 420 625 pour na batete la kandengo zoloba ana wa tete la che papa Wemba moto chika dimikili otolaka chika la papa Wemba enoni dikume nani nyoto je yimba nyoto chalonya da show momba paka lokombola papa Wemba da show garder image wa kinde na sala 18 ans na papa Wemba na za seul mutete la joie oyo vive la musique apprendre à ekozwa ba petit musubaye botia bisoka bokipe biso ernyos tokozala tokotika idéologie à papa Wemba to kobosana évangile à papa Wemba partout to kotambola Jean Gomer losake fula losake fula vraiment merci disciple à Jésus parce que le Nouveau Testament c'est le témoignage des disciples de Jésus. Jésus n'a rien écrit a commis à ta phrase mon côté mais ba disciple à Jésus ne ba commis Nouveau Testament c'est les témoignages des disciples de Jésus qu'on appelle Nouveau Testament. Vraiment. Ce témoignage dans biso. Heureusement, papa Mbatika ba evre yemorope akoma bani surtout quand bâtissa oyo bozo yo. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean Gomer. Donc merci de t'avoir réussi. Donc en tout cas nous vous remercions de t'avoir réussi sur ce plateau. Jean Gomer a outi koloba oya lobby na à propos ya papa Wemba qui est un grand artiste pour na Afrique, pour na Congo République démocratique. Vraiment grand merci na ba téléspectateurs tout balinga émission. Nous sommes là pour vous servir. En tout cas, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié, il y a nos adresses qui sont affichées là, Bobenga Bisso, Bokomela Bisso, en tout cas, et Bokomela Bisso Malamu. Quant à moi, je tiens à remercier Première Dame, elle, c'est Francine Gembe. C'est grâce à elle que Bozota la Maramabou, Boko Sepela, l'émission Oyo, c'est grâce à elle. Et Darby Matouka, moi, mon balu, Azalaka, toujours fidèle na poste naï, n'habite na pesa enini. Mais, quand un numéro, on a ce Bokobenga n'habillé. Pour vous avoir surprise et belé, je vous dis au revoir. Restez toujours fidèles au programme de www.congodialogue.com. Congodialogue.com. Congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. Congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe.